Bonjour, bonsoir, très cher Internet. Il y a Peto Polition Crash TV. Ça, c'est votre émission. Au Boulingamo, bien ma casting émission. Et la voix des stars est d'abord représentée par votre humble serviteur. On a comme vous, c'est Dawata qui 24 les lots de la presse congolaise. Et Migolo Bazo Benga, c'est tous les contrôles. Mais c'est tous les contrôles de la presse et donc quand on appelle ça les patrons de tous les patrons et mon boss c'est papa Nangai Petro Kangila et pourquoi pas maman ya ban donc maman ni mama donc maman ya ban ebele za na ban ebele maman Moboto maman sociale donc mikona benga aigle jaune maman nanga tété maman tété ngolu et pourquoi pas salut Annabelle Kangila Jérémy Kangila Jemima Kangila et bébé grâce Kangila, bébé qui bouge trop kaka ndengezala. Pourquoi pas salut aussi bato ba soutenir nga makasi lokwa mo fait ben bala les Gaulois États-Unis d'Amérique il y a maman Biji qui nous Prado et pourquoi pas salut aussi mon équipe technique na sima caméra na Zarbon avec Montréal donc mobile bina Biji ya Pembe et lui s'appelle Papa Tita et pourquoi pas salut aussi à mon cordon Sola et il y a Maman Lili donc PM Priscille Maïndou na Brésil où on a vraiment il y a Aimé qui finit de la Rossignol et pourquoi pas saluer Dieu le Tumbawata na Angola wana et ban Angola vous appelez Beles na Luanda Marcus Garveille JC Tona donc JC Tona vraiment garçon social en tout cas kaka ndengeza la voilà très cher internet il y a peu de Polition Crash TV et nazanga monter na plateau donc papa Tita ko fongola déjà je suis avec ma concert to betaka ma solo kaka po bozo benga trop bozo loba trop sur Karine Mokonzi la baronne maman va benga bongo maman donc que je salue à pas ça et ndengeza la kaka bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va bien, merci. Ok, merci beaucoup. Surtout zongelo lisusu to bige noto zongana yo c'est parce que na marabino dernièrement na Bénédicte qui pata que je salue à passer donc la fille à papa donc Bénédicte makamba Karine Mokonzi yo zaki pour mais lelo ce ko ba vidéo comme bimake non Karine Mokonzi nini on a tsara na ngoko tsa. Bon, merci na se présenter Raïssa Mbil, les journalistes na Congo Mboka 1. Là, je profite de saluer mon cordon Guy Merveille Mboul et puis je salue aussi Yalolo Kouloubilako depuis Kanfoufou donc sponsor nanga vraiment numéro 1 et wana mutasim bakanga. Vraiment merci na parole parce que biso nyonso yebize Karine Mokonzi ezali mais koka moise mango oya Karine Mokonzi na biso nyonso ezoko étonner biso est-ce que parce que depuis combien ko étonner père bon en fait tout ça la nini pour makambango ndenge zokende tozola muka to mona kisoki baby show Mami a fêté mais et comme mami zemi wana tiongo côté to luka tatouage na sima je profite aussi de saluer Nadia Jebe Muto Amela français qui donc il y a vraiment so kazolo ba français taka loko machine donc voilà mami batouaz comme luka tatouage exact OK na ba photo na kala ba misusu na ba nzembo na yemba na wa kofi mopao tatouage pe emonana te pona ngai makamba Karine Mokonzi e komi kolekela même ngai tozela kaka ndena imsa tozela kaka kala mingi takobota zeme kenda kana ba tu bazolo bakozela ngo bakozela ka parce que vous met les yeux déjà temps bango jour zeme kota ka bango bazalaka muta yebi kokota ya zemi wana ezalaka ezaka ka papa evi na Karine Mokonzi biso nyonso toyebi yango te RZM kota kayebaka neti yo ndoza kokende neto ba osiente kaka yo moko koyeba bo papa msuba banga na nzimbi pourquoi parce que yebi ngai na bima na eboye mais mokolo wana to bima zemi na jo ba bomi yeba kabino moko muta yebi zemi wana jo ekobotama c'est papa Evi et Karine Mokonzi depuis na maman Charlotte parce que ceux qui bango yo mutakenda kotike na maternité pona alandaka ba kilo na ye bango nde ba bino bokozala biso tokozala nete to kalikela bango tozola muka lelo toza déjà na juin to yebite soki obota quand rebo publier zemi elobite balobaki mami asalani alakisa libumu akangi photo alakisi libumu bato baonzi makate nayebite so ezala nini nayebite po kaka ndenga zalaka kofinga bato ndenga bandako manke bato ba respect lelo ba retomber yango yo toyebite non soki bato bazola na bongo maman Raissa soki bato bazola ndela ndengwana c'est parce que omoni Karine Mokonzi la baronne yazala ndenge ni marmoni nyonso alakisa ngo vraiment atara nongo na ba net tu bato bamonaka
bazo comprendre donc nerma pe na ba makambo o ya bazemi na ye lokwa ezupe ta ebele yango moni bato bazo lobela lango ye pa komi ko lobaki non eza lango logo moka lobaki azo sala pe nengwana na kanga maloba ngo asala pe nengwana pour que YouTube bika YouTube biso ne tozaka na biso donc biso a to ba bosolo to bomba vérité te donc azo sala nengo baba ta YouTube pe baba zo pe ba vie moi bilo moi nengwana ce ko de koyoka est responsable nengwana vraiment c'est pour cela yango moni bata mokili bazo loba pe bon sir Karine Mokonzi mutu oyo côté la trop bon en fait na côté la raté ce qui est bongo toza porter toza pe contre te ce qui est bongo eza parce que ko sangisa bato belé ba uti partout dans ba uti ba payer belé ba uti Londres ba uti ce qui Suisse ba uti Belgique partout ba ye wana pona ko fêter marié et bande non na ce qui prédote ba sangisi bango et puis ce qui baby show wana bazolo ba et leki et puis susu tozo mona Karine Mokonzi bazo pese ba cadeau ba ya ko pese ba cadeau à bébé Eritiana ce qui est bongo eza mabe makas parce que ba maman wana a respecté ba maman wana te vous voyez pour ba maman mikolo bongo ce qui ndenge bato bazolo ba po na yebi Karine Mokonzi so mona ki belle famille na ye et puis ndenge to ngai na live on a la jour à fête na ba belle famille balobi to pexio internet te metolingi aussi discipliné ce que zala ki koloba n'importe quoi faut au chanter tang mususu maloba wana nde yango Karine Mokonzi azwaki a tiango na misala na ye yango na akomi lelo ko se respecter c'est ça pour ngai. OK, merci beaucoup maman Raissa. Biso pe mingi zape tuzote le milango te oui zemi ezalaka ezalaka do ya nzambe nzambe ne mutapesa rabana kaka ndenge ezalo tuzote le milango te tozoloba kaka sur ndenge ba makambo izo tambola papa tita c'est pour ça tozoloba yango trop et c'est parce que Karine Mokonzi la baronne il est vraiment ezakino akewenze na mikili wana so akewenze akeso matomate akeso ba miliki ndenge maman teta sala kuna so akesala ba provisoire au na palais il faut tanga na net alaxa donc c'est pour cela que Raissa ezole kilanga pina makasi ba mamo ezole kilanga makasi mais ce que po ici là yo senga pina ni po ici là ezaka likambo alaxa ka échographie papier échographie parce que échographie ne kata makam échographie ne yango biso na biso na pays na biso to eza pays na biso ko kindo ke coopérer non bon bazana na pays Europe Afrique ne mtu ako sabona ki au PC atambu docteur moi $50 à selio non c'est langa boye comment ba comme bon azana Europe soit ce galaxie papier échographie to zela kaka miko les onga simate biso nyo c'est ça la biso passe parce que so Karine Mokonzi na zemité éco décourager biso vraiment ko lembisa biso na ba art o a salami Dimi na avant d'akata surtout de 1 mois, 9 mois à se déplacer à Kate avant d'akana ndako wana et ça qui to côté ça mabe makas. Karine Mokonzi bazo nimete pourquoi parce que yazaka mutababezi et le cas awaliba la tigre awa to sombi batwa sombi maputa bato basomi maputa mais libala ezala te elongo wana bisudo ba makambo nyonso ezala nango kaka à côté yango moni vraiment zemi na bazo di mango te mais soki ezazemi solo Dieu soit loué parce que nzamba za capable pe ya kopesa mabota mutu kuta na trompe moko nzamba zo boti c'est bon Karine kutu donc to yebi na zo tende ba lobaka zikisa ma ba 30 to mona te mutazala wana azala te mais ko ça kaka passe pe soni po bato bakozwa ba matière vous voyez donc Karine Mokonzi soki eza bongo mama to sengi yo maman ya bala Chine to sengi vraiment s'il vous plaît maman koyekisa batu sonité koyekisa pe communauté parce que biso nyonso yo zape journaliste internet biso nyonso pe to ba journaliste internet donc koyekisa batu sonité ezala ka ya solo ne to zolo ba ze mobimba au moins batu bazo luka o ate mundelo ezate asali wete mais nzamba sungaka ezala ya solo o batu ba lo bato o yo zoloba ezala ya solo. OK, merci beaucoup très cher internet et ya peu de pour Socrates TV en tout cas vous s'abonner massivement à Neska vous sur information Africa et Nengezala avec Kimoko Watakin 24 lors de la presse congolaise autrement appelé tous les contrôles de la presse congolaise et en tout cas dans qui m'a mbango wana vraiment na Luanda et pas ya Aimé qui finit la Rossignol et ya mutu de moi PM Priscille Maindu la Brésil wana donc kaka Nengezala vraiment et maman la fois passé au Lobaki na ba internet que non zemi maman biso Karine Mokonzi la baronne et c'est déjà c'est mais mikolo ezo kende déjà kasi biso to ça na robenga yo biso to ça na pona calculer te parce que jour et côté to zala te donc biso to zela ka bébé abota ma po to sepela nzamba za lokumu parce que zete que soki mutonga ta choka batu malheur na mo beto sepela ngote Karine Mokonzi za mo si fabota Karine Mokonzi za mo si fabala quelque soit ba mabe na ye biso nyonso to za ba le passer na biso au moins peut pour
choka fimo boye oboya fimo boye na bandenge moko mabe e choka yepe mutu pa loba comme na ndenge mabe Karim Okondi kande na lobaka mutu a chandaka ba na vie ya lelo mutu a chandaka ba to eza nzambe yo mobali poko ya moi sina ngolo tabla mikuse na changer oko changer mais oko changer ngata musu 100% mais nzambe soka loba changer yo papa wata so nzambe ba changer yo ako changer omona kaka selo makamoko boye onzimite likambango esalami ndeni ndenge mo pe na Karim Okondi tozela kaka ezokende biso toloba 7e 8e koza yango mwana botama na 8e mois te ezala so makila nde baloba tozela 9e mois soki akobota eza bien soki pe kobota te Karim Okondi biso tokoka kaka biso sonte biso tozana biso kaka wana mpona kotala kaka biso tozana mpona kozwana biso kaka ba matière soki eza bongo te tokosala ba analyse puis yo mo pe kuna bazozo bakosala ba analyse donc mpona ngai nzamba sunga vraiment eza ya solo banguna bayoka soni. Ok, merci beaucoup à l'équipe pour saluer donc ma bébé chérie et la Joanne Lombele, pourquoi pas saluer aussi donc moi c'est Mundo Azangamba na Suzy Oma famille Oma Malapisa Mbota trop Rite Oma Dirka Oma Edi Oma, pourquoi pas saluer aussi donc gloire Oma kuna ici cause donc ba bon raison yo et ko bon nyoso ki na kamala ezanzoto nzote ninga na rapé les karana kaka ndenge za kima sumba ngopene pa ya mama na ngabijiki nung Prado mama bijiki nung Prado vraiment da ba na yo maman nanga bijiki nungi Prado et ya mon vieux Ben Mbala le Gaulois stati États-Unis d'Amérique et pourquoi pas saluer aussi mon vieux Orligola donc frère ya Ferregola donc bonne chance que tous allez on a vraiment et que simba ngo le kana ngalo wa da des on pepe ka ya ki lango et le kana ngo vraiment maman Raissa siko ndenge batu bazolo baloba trop na boye batu mususu baza pour ngo batu mususu bazoboya ngo tant que chroniqueuse moko pas na communauté congolaise ya côté ya presse ko ikolo ba pena na peuple congolais ni et puis partout dans le monde entier. Ana likambo lobate parce que neto zabo etoza na bato balinga biso na bato to linga biso te ndeti Karim Okondi azana ba guerre na ya sala na bato Karim Okondi afinga bato bele Karim Okondi nga biso to ko loba ante nzamba sunga Karim Okondi mais za bato musu ba loba to kotala abota ezo lobama ndeti so to keye pa ndeko na biso saratola loba ki que non ndenge za wana Mama Evi aza gigolo aza kizengi parce que baza ko manipuler donc ata biso to lobby mais quand on musuba boya ye Karim Okondi aza ba rankine déjà belé donc to tika kata longtemps to koma kaka mikolezo kendelelo toza déjà en juin ça nous reste combien de mois tout ce qui est dans 6 mois. Ce qui peut abota na décembre et dépend kanaï. Ce qui peut abota na novembre kaka yebiso toze la karato yo Karim Okondi aboti c'est ça et ça et sengona biso parce que moi signor so balobi moi si na Bible moi si story la zalakate. Donc ndenge zawana to kosepela Karim Okondi abota azwa mwana lolenge baninga no so babota basarato la babota bazana bana bango ba Yvette Kalombo aza mwana meshake ba Gloria Olangi ba Grace Mizi bazana bana bango et pourquoi pas Karim Okondi bengama déjà la baronne abotate donc pona ngai eza sengo Karim Okondi abota mais ce que eza la passe so balobi ke non wana eza ki beze eza ki kaka ko sala pour que tozo ba vie ndenge zana et koleka eza nango ba vie elekaka nango mais vie ya mutu basakana nango te puis réputation mutu basakana nango te wana eza déjà eza wana soki déjà eza lokuta ko bebisa lisusu CV na makasi lisusu ba CV nkuta eza déjà ebeba bongo soki asali lisusu makamba bon est-ce que akobebisa lisusu makasi dans ça. Ok, merci beaucoup Maman Raissa. Et ce que tu as la pena caméra, et que moi si na mon kili oh nous avons kili et que moi si conseil au groupe ça pena Maman la psycho Karim Okondi la baronne. Oh la baronne conseil na koloba ezake mutu pas changer ka pona nga vraiment omoni makambo yo. Ce que za solo makambo ete ya yo. Makambo ete ya o changer moni batunde ba yebeli yo na ba makambo moko ezanga tina ba makambo moko ba fiti makambo katina te wana pona nga Mokondi changer quand ngo lobo yambi Seigneur comme sauveur yamba nzambe wana akangola yo et puis ba makambo nyonso eleka wana ekoleka nango oko changer vie ya sika donc moni ba nzambe makambo nyonso ekoma ya sika donc pona nga vraiment makambo sala ya mabe o choka batebele o lelisa batebele même ko voir même ba maman Sylvie to finga bato belé to yebi omoni ba retomber yango donc pona ngai vraiment ce qui ezaki o yambi Seigneur comme sauveur on dit mais vraiment nzambo ya maman Charlotte asambela ka nzambo ya langi oyo mibengaka ezala ka bongo
pour lelo to comme on a Karim Konda finga kate na ba live alobaka vérité pour nanga continuer ka bongo changer ka bongo donc et ko sala sengo makaspe ndamba ko lokume ko zonga ka epanzambe parce que yeka muta chanjaka pour ce ko changer ba to comme Karim ndenga zalaka Karim moi so azalaka boy babuzoba nyonso wana ozalaka nango obwaki yango yaya soki eza zema solo ozokoma déjà mama bientôt ozokoma mama fozala na motema bombo mama foyeba kozala na motema boboto mama donc mama aza mama a respecter parce que ozobota déjà ozokoma mama soki ozala na makamno wana mabe wana mwana mpe akolanda makamno na yo donc c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, très cher internet. Il y a un peu de Poisson Crass TV. Et voilà, la joie qui bon temps, il y a pas bon mukula lelo et maman Raissa donc ma concert donc tout sur la tobeta moi li solo muki il y a Karine Mokonzi et c'est bon makambo kara ba rumeur ndezo makino azemi wana ezala ngo yango te ala tsara bagen ninkaka batu bazolo ba vraiment mais mutu ayebi ke ezali topeza te ezaka yemo tata nzambe mokili na nyonso il me tabi sika vérité vraiment ezali ko ça peut-être kitoko makasi ndenge maman Raissa tu koloba mingi pas ya Karine Mokonzi la baronne donc mama en tout cas ce qui est loko oyo et keka ndengona ina perci boye en tout cas et ko sunga formaté ko ça pena biso Sonia makasi vraiment pourquoi pas bato balingaka yo en tout cas au super de tozala Raissa boye donc fanatique na yo numéro 00 donc tola naza pe fanatique ya Yvette Kalombo naza pe fanatique parce que bango pe ba journaliste lo kwa biso neto bibenga toza ba chroniqueuse neti nga lo ba na chroniqueuse te na sala nde mission internet mais je suis naza animatrice parce que je fais Lina avec ma chérie Doriana Isamba je te salue mais biso veto uta na ina biso na ina ba l'accepte biso toza wana biso na ina ba l'accepte te ke o ko sala be mission ko finga te biso to sala kanya so tout ce qui est culture donc naza ezaka nde ba yebi kaka misalango kake simba te ya onto ina ba internet mais internet pe na memelango na ndenge ya mafinga te na kenda nango na logique parce que na vraiment na ebi déontologie vous voyez na ebi déontologie ezate ke to mi benga na ka ba chroniqueuse parce que au moins na internet ba ozo bino so ba chroniqueuse nga lelo so ba kanga na bimisa diplôme nanga parce que je fais l'INA donc na vraiment moi na ya ina Institut National des Arts donc voilà c'est un peu ça ya pena betango pena ya biki pena vraiment travail penda travail na fin de titre penza donc nani nanga directeur nazaki le prof Moufele je vous salue le professeur na donc naza mona ina vraiment ba prof mukenge shai batangisa ngai bato belé ba Roland ba c'était chobi donc na mona ina penza donc yo gelo net tele banenga basima ba msu vanda ka na bala kisa ka micro donc ndenga basimate mais na kopesa mbote na muto amemanga ado le pro donc azape kaka ndeko nanga to tanga na ina quoi donc yene mutamemanga pesa nga sentiment bi araisa o vanda be pourquoi ba internet c'est za nango na YouTube eza wana sala na debe za ka difficile parce que ba annonce ka yebi kande za la mais na message na lelo pe na koma pe bonjour na ba tout bolanda kanga et tout je vous allez donc c'est un peu ça donc OK merci beaucoup en tout cas toi déjà félicitations maman Raissa parce que nous allons pena biki pena papier vraiment ils allaient comme preuve n'a pas parler voilà très cher internet il y a un peu de Poisson Crass TV donc vous s'abonner massivement dans le débit et vous s'abonner massivement à Petro Production Crass TV et en disque pour avoir information vrai kaka et ndengeza donc aimer qui finit de la Rossignol aimer qui finit la Rossignol na benyo 3 fois donc moi na loi na vraiment ya motema ya masana ngai donc ya kati mondeko PM Priscille Mayindo na Brésil wana pourquoi pas saluer aussi à Marcus Garvey en tout cas vous savez pena kitoko makasi ba commentaire na bino ba j'aime na bino et ko ça pena bien makasi maman Raissa poto kabona moi quelques dédicaces au sala bien va o ya yo pe apo yebi ka ba tebe la na moi Wester o le gavé ça la bien quoi voilà nazo de dié donc tout na bandana na yemoko mon habilleuse Ben Kavena depuis Istanbul donc moi na maman nanga le sang qui est à moi est à toi donc puis na pesa sou mbote nanga na Gypsy ba peke donc Colina déjà ne na si saka mission bo na ke zongo donc venu lobby OK ben déjà yo ba fin c'est le mayindo zo ka meki findo zo déjà ba fendi donc ba fendi de bozo yango
bambote belé na batutu bolingaka ngai donc boze belé Laetitia Jobolo batu belé bolinganga donc na pesino bambote belé merci. OK, Kalamingi peut-être moi na boss azaka boss donc Jérémy Kangila zo fête anniversaire na moi liloba ça la bien. Oui, joyeux anniversaire à toi Jérémy Kangila vraiment babi moi na boss za boss donc casse tout on va payer donc tout ça na pour na yo veut dire casse tout on va payer que du bonheur à toi donc que mon Dieu te protège que mon Dieu te donne ce que ton cœur désire dans où Nayo, que du bonheur. On a profité pour couper ça papa titan, hein, babi. Donc les beaux gars, les caméramans abonnés, tout le monde est les beaux gars. Donc papa titan, je te salue. Bisous à toi. OK, merci beaucoup maman Raïssa la nengo répondre à l'invitation à biso moko lelo sala pena gito comme kasi voilà très cher internet il y a peu de Posokras TV et donc restez toujours branchés na chaîne Oizope ça pena makamasi awande ska bozo be information avec yemoko les lions de la presse congolaise les lions de la presse congolaise et papa na la Joanne Domel donc ma fille chérie et pourquoi pas saluer aussi Longo Julienne aussi ma fille et sans oublier aussi na ma caméra papa Tita Papa Tita ya Pembe l'homme a 500 000 femmes dans la ville province de Kinshasa ba migolo na ko pas te soki langa toni donc migolo bena beni beauté ya 45 000 garçons dans la ville à Japon et pourquoi pas celui aussi donc Aris Liso ya Nzambe que je salue à ça et pourquoi pas celui aussi mon cordon sola ya maman Lili donc kaka nenge zalara très cher internet il y a peu de Posokras TV et beau s'abonner massivement à Ndeska vous avez information pourquoi pas celui aussi mon fait Rinzinga Terminator. On fait Rinzing à Terminator. Balobi respect bien flan ngula chapeau. Rinzing à Terminator donc que je salue à passer kaka ndengezala. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye.